Bonsoir bana nzambe ezanga susu ya Maria. Bonsoir na bana nzambe nyoso bakolinga kubaza na occasion kolanda video oyo na ba oyo ezali mbala liboso pona komona video oyo komona ngezali ya Maria nazali mutu pamba nazali servante ya nzambe nzambe azosalanga ngolu na ye pona koyeba kopesa nga message na ye pona ko partager na bino bana ye et tout kompenza mbako kosala yo ngolu lokola yo mutu ali kotala ngai na bolingo na ye na puissance na ye ko sala ngolu pe asola na po ba pe ko partager na bana nzambe nango na link ko partager na bino message moko lelo o nzambe apesinga explication na kobondela na nzambe wana. Merci Père notre Dieu, merci nzambe molimo mon santo pona nous surtout. Merci on des révélateurs des choses cachées. Merci pour la pima na bombo pesi na biso na mokondo papa. Merci pour la journée kitoko l'équipe pour tout kali kokota na butu na commission nzambe na kembo. Le communauté au Seigneur notre Dieu et zonge pas au Seigneur notre Dieu. Ngai na limo yo bakati na ngapo na kati na libota na nzambe bi mitema ya banu ba poster ya banu ba question ya banu nzambe yebi yango. Père éternel, merci na o révéler na ngai pour tenir ko partager na bande ko pour tenir ko partager na bana na yo. Na bibi sinu to mu satan zala ni be sonze fe na kombo ne sumasian nzambe na bomo. Amen. Bande ko na ngai bana nzambe lelo za songa se Maria mbote na bino nyonso to na kombo ne sumasian. Et ça, ce sont les sœurs Maria na leka pona yo ko partager na bino explication ya bandoto nzamba salinga grâce apesi ngai 3 explications ya bandoto on a link ko partager na bino le 3 explications ya bandoto nzamba apesaki ngai limbuleli ngai ezali pe na kati na Bible surtout ko na kati na mukanda ya Daniel na Daniel 1 dans Daniel 2 1 3 na 13 au place Daniel ababenga ki Daniel po apesa explication bandoto oyo roi Nabucodonosor alotaki asengaki na bato ba magicien ba expliquer ndoto na ba magicien ba kopa kopesa explication ndoto te to kompenga nzamba sala kinga ngolu na yebisaki yo mkonzo na video na ngai keno naza na kati na classe nzamba azali kosala nga grâce na makambo mingi ya ko ba ko expliquer nga ona yebaki te penga mona lotaka bandoto mosusu pe nayebaki ba explication nango te eza te ke nazali mosala na nzambe nzambe azali kolakisa ngai ba makambo mosusu mais ezali na makambo mosusu pe nayebi te ngai pe nazali toujours na se na makolo kola yo moto ozolanda nga na se na makolo na nzambe nzambe azosala nga grâce koyeba kopartage na ngai oyo nayebaki te pe na partage na bino bandeko na ngai pe bana na nzambe bozali spécial epai ya nzambe nzambe alingi bino mingi yango azali kopesa ngai ba message oyo po te nayeba kopesa na libota na nzambe po te nayeba kopesa na bana na naza na ngaka eloko pamba nalobaka toujours na bavideo na ngai nazali pasteur te nazali servante ya nzambe kaka motu moko mpe nakenda église te navanda na se na makolo na nzambe na ndako na ngai nakoluka na elongi na nzambe nango nzambe nazali kosala nga grâce. Avant tuna kende na kati explication bandoto nazwaki na kolinga to partage na bino loba na nzambe oyo nali koloba na bino pe Daniel pa salaki apesaki ba explication oyo ba interprétation ya bandoto le ya mokonzi oyo alotaki na tanga eloba na nzambe to partage na bino moke na okende kotanga na Daniel 2 verset 6 Bible ezoloba na biso ezali Bible na nga nazotanga Bible na nga nazotanga bomona mutu na sima kolikolo meza boye Bible na nga nazotanga yango na Daniel 6 na Daniel 2 6 ezali koloba na biso boye meza molai na kolinga bino moko kotanga na Daniel 2 verset 1 tina na verset 13 pour comprendre yango menga nazozoka kama muke pona tango na kotanga na Daniel verset 6 Daniel 2 verset 6 mais si vous me dites les songes et son explication vous recevrez de moi des dons et des présentes et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi les songes et son explication. Awa roi oyo Nabucodonosor banda kotuna Daniel apesa explication ya ndoto oyo alotaki ayebaki explication nango te parce que ndoto ale alotaki yango elekaki monene abengaki ba magicien na ebotanga histoire nous surtout na Daniel 2 verset 1 na 13 pour bo comprendre na malamu nazwi oyo kaka pona moke bavana kota na kati na message na ngai ya lelo pona partager na bino o livre na nga sosa moke nazwi pona zokoma bandoto na kanisa na komaki yango awa Vota la date, na que ce moment la date est le 26/9/2019. Et là qui na le 27 mandoto o explication on a l'autre bandoto na banda kala na yeba ka explication na ngopete.
mais siko na moi na 9e mois oyo lelo nazo sala vidéo oyo ezali le 1er novembre mais nazwi message au le 24 septembre, le 25 septembre, le 26 septembre. Nazui bandoto wana ya ba interprétation ko expliquer bandoto na 3 jours différents pe na bandoto moko différent mi baleza la kindenge moko. Na kokota na bino na ndoto ya liboso o ba pesa une explication. Ndoto o na lota kango mingi na lota ka collègue na ngai moko totangana ebandaka lataki bana mike na kanisa na école primaire na Lingwala na Sainte Marie mutayebi Lingwala pembeni na Notre Dame ya Lingwala école moko ezalaki na pembeni wana nga nasalaki école primaire na nga wana siko kama collègue na nga nazolota ye mingi mais siko na loti susu kuna te mais siko bandoto noto nazopesa bino mibale ya liboso oyo elekani nyonso na kati na ndako na ngai ebopesa nga pa attention na bino mokie na lobaka mingi Nzambe atiliza nga moko po ta expliquer nga siko na kati na mandoto o Nzambe atilizaki ndako na nga moko na kati na ndako na nga moko na kati na ndoto wa na loti camarade wana alali likolo la mbeto kolala la likolo mbeto na kati na ndako na nga alali camarade to kabwana kini na kanisa na ba âge ba 9 ans ba âge ba 10 ans le to kabana na camarade wana ba âge ba 9 ans 10 ans to kamana to 10 ans 11 ans 9 ans 10 ans 11 ans de to kabwana kina ba camarade to tanga na ba école primaire siko na loti a na ndako na nga na vie normale boye nazalaka na contact na ye mon côté siko na loti camarade na kati na ndako na ngai alali na chambre na ngai moko na chambre ya mwana ngai moko siko nga nazali pe akolala na kati na chambre na nga bo yoka malamu bo comprendre l'explication ba ndoto o tozali ko partager o Nzambe azali ko pesa na soto ba ko partager po to ba nini to ko sala soki to loti ba ndoto abo camarade na nga wana na kati ndoto nuteleka na kati na ndako na ngai camarade na nga wana alali na kati ya chambre moko ya mwana na ngai alali kuna awuti na chambre ngo alalaki aye na chambre na nga pe nazaki akolala likolo na mbeto mais na lamukaki na vandi déjà bo likolo na mbeto na vandi là na vandi na moni ya koti atamboli na chambre ya mwana nga alalaki ti aye na chambre na nga alalaki akoti ayebisi ngai pesa ngai liputa na zipa pesa ngai liputa na zipa yaka kozipa voilà alobi na ngai yaka kozipa ngai siko a tourner akei na chambre o kaka na kata ndako na nga place alalaki akei na kata chambre na nga wana azusu likolo na sala pe position amati na mbeto alali boyo amikangami penza alali bo likolo na mbeto mais lere yake pa na nga na chambre atambolaki santé makamno to yaki malamu siko lere azomi kuna likolo ya mbeto aye na chambre na nga koyebisa ngai pesa ngai liputa yaka kozipa ngai liputa siko nga pele la uti na chambre na nga ye camarade na ngai bisinga na kende o ezali explication ya ndoto bo comprendre nango bien akei na chambre wana alali amati likolo ya mbeto alali amikangami boye alali makolo tout droit te amikangami penza nga pe na ye na liputa nazwi liputa na nga o nazaka na kati na ndako nazwi na zipi alali après ça esprit na kati ya ndoto bandi ko expliquer ngai alobi soki oloti omoni moto aye pa na yo aye kosenga o liputa aza na position ya kolaba na kati na likolo na mbeto moto wana azali kobela azali na maladi aza na posa na yo o prier po na ye alobi eza boye bayebisinga ezali bongo soki omoni wana bazopesa nga explication ya ndoto alobi soki oloti moto alali likolo na mbeto alali boye alobi yaka kozipanga liputa bien omoni kaka moto na position moko balali bumawa azoloba te eloko moko te po lelo azongaki na mbeto abanda koloba lisusu te avandi na mawa pe navandi na kimia na pasi nyoto likolo na mbeto seke moto wana azali malade wana ezali explication ya ndoto ya liboso oyo bapesi ngai soki oloti na ndoto na yo na ngai omoni olali moto alali likolo na mbeto abia ye kosenga zipanga liputa be kosenga zipanga hydra be kopesa ngo aye kosenga pesanga zipanga couverture moto wana aza na santé malamu te aza na bosengami ya prière na yo azali na maladi azali kobela na santé ya nzoto ne abo moto azali kobela pesanga liputa ezali nini azali kosenga prière na yo obondela pona ye na nzela prière na yo Nzamba kobikisa moto wana pesa ngai hydra elakisi nini na nzela ya prière na yo yo kobondela pona moto wana kobika po balakisi yango yo
neti ngai lere balakisaki ngai ndoto wana ke camarade na ngai wana aza na kati na ndako na ngai asenga liputa na zipa ye alalaki likolo na mbeto akangamaki boye batindi ngai na prie mpo na marge nazalaka na ngai na contact na ye te nasalaki prie mpo na ye place azali nabondelaki mpo na ye marge naza na contact te na bombomi nabondelaki ye naza na kondima place azalaki kuna nzambe abikisi ye mpo bapesi nga explication wana mokolo mosusu nayebisaki bino na kati na mandoto eza na bato babondelaka mpo na bino boyebaka te wi eza mpenza ya solo nzambe atia bato moko na kati na quartier be na kati na famille na bino na mosala na bino motu wana oninaka ye omalitataka ye otongaka ye ofingaka ye okritikaka ye me motu wana aza na mokumba oyo nzambe apesa ye mpo asambelaka mpo na bino mwana mwasi oyo nga nasambeli mpo na ye awa na le 25 septembre awa tokabwana nga na ye bandaka toyaki bana mike ebatenga na motema nabondela mpo naza na kondima place azali kuna banda mpe kobela maladi yango balakisi nga mpe bapesi nga explication wana elekani explication ya mibali ya liboso ya maladi mosusu lisusu balakisi nga susu moto azali kobela lisusu wana bamemi nga susu na ndako na ngai te eleki nga ekei sikoyo na kati na libanda bamemi nga sikoyo na Kinshasa na mboka na kuna na Afrique na Congo namoni moto mosusu mwana mosusu tokabwanaki na ekala nga nayaki na ba age ya ba 14 ans mwana wana azalaki na ba age ya ba 8 ans mpe ba 9 ans namoni mwana wana alali likola mbeto lisusu likola mbeto boyoka malamu soki oloti moto likola mbeto alali bi azobuja azosala ondenge tosaka seke moto wana azali na maladi balakisi nga lisusu balobi omoni mpe oyo le même mamena o wana asengaki nga liputa te bolanda nga très bien asengaki te ke nga na zipa ye couverture asenga te ke nga na pesa ye liputa asenga te ke nga na zipa ye dra na o wana balakisi nga ka alali likola mbeto pe position akangami pe lisusu bo me azosala nde tozaka na maladi soki moto ayoka maladi makasi akangami azolenga nayebisi ngai soki pe lisusu oloti moto likola mbeto alali kaka boye moto wana azali kobela aza na bosenga ya prière nasalaki pe nini nazwi pe prière nasambeli mpo na ye me mwana wana nayebi place aza te na mokili boye na vie physique boye nasolaka pe na ye te nyonso to nzambe azali kolakisa ngai bato wana mpo nayeba koprie mpo na bango apesi ngai explication ke soki oloti moto azali boye seke moto wana azali kobela yo pe moto azali kotala ngai soki omoni ndoto azali kolota moto alali likolo na mbeto akangami boye beye kosenga ozipanga couverture beye kosenga ozipanga dra beye kosenga ozipanga liputa moto wana aza na bosenga ya prière azali kobela soki ozali na kati na mboka moko na ye lukai peut-être maladi yango eza liboso ezo ya liboso yo koyeba kosilisa yango na prière mpo nzambe apesi yo mokumba nango na ndenge nini alakisi yo mpo toyobondela mpo na ye bien moto yango mpe okende okuta ye nde okende ndenge oloti lelo boye mpe na meme moma na moto wana mpe aza maladi soki ovandi mboka moko na ye konéglige te oloti moto na position bongo na mbeto kende kobetela ye porte benga ye tuna sante na ye kende komona ye sur place bosana ba prière soki mpe aza na mboka mosika bondela bi oza na contact na ye te neti nga oyo namonaki naza na contact ya bato wana te nabondelaki mpo na bato wana nzambe na puissance na ye nzambe na force na ye nzambe na miracle na ye nzambe na bamystère na ye moko aza ayebi ndenge nakende koguérir bato wana ngai eloko nasali nini kaka kobondela yo mpe soki oloti bongo sala nini bondela nzambe mpo ete nzambe abikisa moto wana eye kolekana nazopesa bino sikoyo explication ya troisième mosusu ndoto troisième ndoto wana sikoyo eleki susu na ndako na ngai motu soki aza na problème biso nota mokilo motu na moto aza na baproblème toza na baproblème ya ndenge na ndenge tokoza na kati na baproblème ya spirituel tokoza na baproblème ya baconflit na baninga bien na kati na famille na kati na mosala bien na kati ya communauté na bien na kati na mboka no bien na place moko bovandaka bo oza na conflit na bato balingi yo te bato bazofinga kokritike yo na osala malamu bakritikaka kaka na osala mabe bakritika bazali kolakisa misapeli nyonso kopointaka o misapi oyo ngai motu namonaki motu wana azalaki na conflit na kati na communauté na ye sikoyo motu yango wana aye mpe na kati ya ndako nanga nasolaka mpe na mwana mwasi yango te nakanisa bokolimbisa ngai nasolaka mpe na mwana mwasi yango te ozala malamu mpe na tanga kombo na ye mpo esunga motu moko nakanisa ezali mwana moko ya mwasi peut-être nzambe azali na bobenga na ye nzambe aza na bobenga na ngai nde nakasataki na molimo na ngai ndenge mwana ngo mwasi ayaki ntina kati na ndako na ngai mpo eleka na ndako na ngai mwana mwasi moko azali chroniqueuse asalaka ba video na mboka na France babengaka ye Grâce Mbizi
nayebi te baproblème nini aza nango ayebi ngai pe te ngai namonaka ye mpe kaka na kati na bavideo ta mosusu boye na telefone boye bavideo eleka na yango kaka bongo na kati na YouTube. E namoni mwana mwasi wana Grace Mbizi aye na kati na ndako na nga na chambre azali kose complain azali ko complain azalaki na esengo te aza na mawa nayebi te soki aza na baproblème soki aza na baproblème te wana elekanaki le 24 septembre 2019 nakanisa mwana mwasi yango avandaka na France azali kose complain mawa ke non aza na baproblème mingi na kati na ye wana ndenge ye moko azoyebisanga na kati na ndoto après ça bayebisinga ke nomoni mwana mwasi ndongo ndenge azali kose complain kosala bageste maboko azoloba azoseka te azalaki na mawa te azalaki na mawa pende ya makasi mawa me kanda pete na katikati azali kose complain biso komoni mutu azo kose complain na kati na ndoto si mutu wana aza na baproblème moni mwana mwasi o aza na baproblème mingi kati na ye yango wana fuko eba kobondela mpona ye nasalaki nini le nalamuki le apres kopesa nga explication ya ndoto wana nasalaki nini nabondelaki mpona mwana mwasi na mwana mwasi wana ayebi ngai pe te nga mpe nayebi te me nazali kosala kaka mosala oyo nzambe azali kotinda ngai nzambe alakisi ye ngai na butu nabondelaki mpona nzambe nalola visite mwana mwasi wana mpe nakosenga na soki un jour akolanda video oyo bie bato bayebi oyo bazokotala video oyo bato bayebi mwana mwasi boyebisa ye aluka elongi na nzambe nzambe alingi ye mingi malgré oyo asalaka malgré bato bafingaka ye bakritikaka ye aluka elongi na nzambe azali mwana nzambe akende kotika baproblème na ye noto liboso na nzambe mpe aluka elongi na nzambe abanda kosalela nzambe nalobaka mosantu moko te aza na mokili peut-être yo oza na mabe banyoto bazali kokritike kotia misapi yo me nzambe amonelaka ye na ndenge wana te nzambe amonelaka ye na ndenge mosusu baservante mingi ya nzambe alokota bango na baplace ya mabe soki bato bakritikaka mwana mwasi wana tinga na mone na kati na ndako na ngai azoyi koyebisa ngai nzambe mpe apesinga explication nzambe azwa lokumu boluka ye bato baoyoka video oyo boluka ye bobisa ye luka na nzambe alingi ye mingi malgré baproblème aza nango nzambe akobwaka ye te alingi ye mingi nzambe alimbisaka masumu nyonso tu me nazokoencourage masumu te soki yo moto oloti ndoto omoni moto aye pa na yo mwana na yo ondeko na yo camarade na yo chef na yo na mosala na communauté moto aye pa na yo azali kose complain kotia maboko koloba aza na kanda te aza na koseka te mwa mawa moko eza na kati na lelo azali koloba wana na kati na ndoto yebake moto wana aza na baproblème azali kotraverse ta moko etape moko ya pasi ya baproblème na kati na vie na ye tout comme mwana mwasi wana namoni na azali kotraverse ba étape moko ya pasi na yebi ba étape ondina azali kopa ya ba problème mwana mwasi azali kotraverse te swana nde na ndoto bazopesa nga explication yango mpe nazali komeka na nguya molio mosantu kopesa nga explication mpe nazali kopesa na bino po biso nyoto tolotaka bandoto biso nyoto nzambe asala biso na se na moi nzambe azolobela biso mingi na kati na bandoto yango na mokie oyo nzambe apesi nga na ye kopartage na bino oyo ezali troisième explication sikoyo quatrième explication mosusu ya ndoto wana nalotaka ngo mwa mingi mais sikoyo mokolo wana ndoto wana naloti yango ezalaki mpe makasi boyo mpenza parti oyo ebujaki nga makasi bolandanga malamu explication ya ndoto oyo balakisi ngai nabandela yango place ebandaki naloti nakoyi naza na kati na avion koza na kati na avion nazotamba na avion nakei avion yango ekoyi na kati na zamba nzambe aza nzambe avion yango ekoyi na kati na zamba na mboka oyo babengaka na Indonésie nenga na vandi awa nzambe yimoko asala bato makambo na ye sikoyo avion yango ekoyi na kati na mboka na Indonésie na kati na zamba ya Indonésie sikoyo lelo ekoyi na kati na zamba ya Indonésie tomona biso no tobimi me tomoni rivière namoni ka ndoto ndenge ezalaka na kati na rivière na bwato moko sikoyo na kati ya bwato lie bato no tobaki na avion bakota tokotaki kaka bato moke na kati na bwato wana sikoyo tobandi koluka nkai tokende na River Bank na adasa na ngambo mosusu ya ebale tomoni le tokomi kuna na ngambo apo tosema na libongo wana na forêt wana na kati na ndoto ezolekana tomoni na kati na libongo wana banyoka ya midele ya ndenge na ndenge bolandanga très bien bato mingi mpe balotaka banyoka bazali banyoka ngo namonaki bango bazalaki na bamikila 7 bamitu 7
bamitu mibale bamitu misato bamitu 4 babiloko ebele mais sikoler to komia na moyo to bimeza te mais mutu moko kati na biso bimaki na boatu akoti ngana zoganga mais yozo kende kuna na kata banyoka na baza banyoka moko penda très mystique na mona banyoka bongo te banyoka mitu 6 mitu 7 bamikila 6 7 mikile bimisi bamikila partout to kokoy ko sema wana te mwana mwasi kaka moko akei ngana moko kende mwana mwasi na kendaki naza sur ki banyoka wana baliaki siko wana ezoleka na kati na ndoto bolanda ngai bezali explication nazomema bino tina explication pour bo comprendre explication banyoka olota banyoka mbala moko et se changer se transformer to komi na place mosusu to bandi kokende le na nzela to ali kokende na moni na komi ngai moko bato nutu bazaki na nga na kati na boîte kote bakendaki na yebite na tikali ngamoko na kati na zamba wana kotika na kati na zamba nazotamba kaka na kati na Indonésie na moni tata moko a mutu mwinda mulai ya bini kota uteli na yebite po nazokende na yebi keno naza na bato mosusu me bato yango na yebite soki babanda kolanda nga na sima opa na moni tata moko a mudinga mulai ya bimi liboso na nga azalaki mutu mwinda wana ezoleka na wapi na kati na ndoto leri tata wana bimi na kati na place wana alobi na nga telema atenga liboko botelema na telemi leri na telemi bandeko na monani na moni nyoka moko mulai nyoka moko munene donc eza lokola image na télévision mais ezalaki télévision te nazoloba lokola image mais ezalaki biloko na molimo eza vraiment très fort na telemi na moni nyoka penda munene na telemi si penda mutu nyoka munene liboko na nga moki naloba mutu ne ezalaki baza penda nyoka moko munene nyoka wana telemi azo siko ayibisinga tala malamu alobi tala malamu na nyoka wana nafungoli mbuma nanga biso na kati na ndoto bolanda bien nazo pesa bino explication ya ba signification ya bandoto onazo pesa ba explication ya serpent tala malamu mbala moko na mona nyoka ngo azobimisa elongi ya moto azozonga elongi ya nyoka azobimisa elongi ya azosala bondira ya kotakenga azokende azozonga azobima lera azokende elongi ya nyoka lera azongi belongi ya moto lera ke belongi ya moto elongi ya nyoka azosala bezozonga azochanger ba forme elakisi nini ekokozala pe elongi ya mbwa nyama mbwa wana balakisaki nga nyoka ekokozala pe lion ekokozala pe léopard ekokozala n'importe quelle nyama Satan aza mayele moko kuku bokoko ndimango te ma okoka nzambe te nzambe azo découvrir biso misala nyoto ya Satan ebombamaki oyo toyebaki te akoki kolata elongi ya nyama po aya kosala mabe akoki kolata elongi ya forme ya eloko moko bo po aya kosala mabe me nzambe azo détecte makambo nyonso to Satan asalaki nyama te Satan asala nyoka te ye akendaka kozwa kopi po abatama na sima yo okanisa nyoka nzoka te ezali ndoki mo bademo siko nyoka nere azokende mutu elongi ya mutu elongi ya nyama elongi ya mutu elongi ya nyoka elongi ya mutu elongi ya nyoka eza eloko moko ozoleka na rapide mpo na nini oyeba kokanga elongi ya mutu wana bien te mutu wana elobi tala malamu tala abi omoni nini nabi nazomona azochange elongi ya mutu elongi ya nyoka abi etala oyebi ezali nini alobi eza démon démon mutu ya mabe alingi akotaki mutu ya misala mabe abi ozomona elonga mutu wana ezali ye mutu wana azotia image ya nyoka wana pona apesa o confusion yo kanzaka eza nyoka mais ye nde esprit ya mutu wana mabe ya ndoki abatami na kati ya nyoka wana mais nzambe na bonzambe na ye akofungola o miso oyebake nani wana tozomona bato nyoto bazotambola na mokili tozokanisa bato bamosusu baza na bango bato te baza bademo yo moto olotaka nyoka ozomona nyoka ngo azochange azokoma mutu azokoma nyama azokoma mutu azokoma elongi ya mutu wana ozomona mutu akosa bino te ezali mutu wana alobi omoni mutu wana elongi ya mutu wana ezali ye mutu wana azali esprit mabe démon ye nde mutu wana vrai ye ezali ye mutu wana elongi ya mutu wana eza elongi ya nyoka te alati elongi ya nyoka esprit ya nyoka po yo apesa o confusion amburi yo misu na yo omona ye malamu te amburiye makanisi na esprit no pomona ye malamu te mina ngolu na nzambe azali kotia makambo nyoto na poisa pona kobikisa nga na yo pona ko sauver nga na yo po bandoto mususu tolotaka esilisaka biso mayele bandoto mususu tolotaka tokomaka lokola zoba parce que toza na explication te ye moko mulio mo sante nde muta expliquer ngai bandoto ona ko partager na bana nzambe o oloti nyama moko bazolanda yo
oloti oza na kati na zamba lion moko azolanda yo omoni oloti oza na kati na mai ngando azolanda yo o nyama ngo babenga l'hippopotame azolanda na kati ya esprit na kati ya derrière nyama nyonso tu o azali kokombato na butu il y a un esprit méchant dedans, il y a un esprit démoniaque dedans, il y a un démon derrière ça oyo balakisaki ngai yango na kopartage na bino eloko mosusu eleki susu soki yeuti konyoka wana bia abwakeli yo vene ekoti na kati na oyoki keno na kati na butu bie nyoka wana aswaki yo bie nyama wana atakaki yo azokisaki yo lamuka kolala te eza ya solo soki oprie te nzambe alongola yango soki oprie te ke nzambe asukola nzoto na yo place wana oyo ozokaki na butu be place nyoka aswaki yo na butu ekoafekte nzoto na yo physique et moto wana apesi nga explication abi soki omoni boye ezali elongi ya moto wana abatami na kati na nyama po oye akokozala moto afami na yo akokozala tata na yo mama na yo ndeko na mwasi akokozala mwasi na be mobana bien mwana na yo akokozala tata mwasi mama leki na akokozala moto mona kata ba camarade na yo na musala na quartier na yo yango totika vina biso na makona nzambe ngai nazoloba naza mosantu te naza lokola yo komi mona teke ngai teke nzamba koloba na nga te nzamba alingi yo lokola yo zali biso no tovandi na kati na mabele ona se na mokili mosantu moko aza te toza biso nyonso bato na masumu na grâce na nzambe na mawane na nzambe alingi biso mingi na mawane na bolingo na biso yango azali kobata biso kopesa biso pema soki nzambe alingaki biso te me mokili etikala so na moto moko te po tofingaka toyinaka tokosaka totongaka toyiba tosalaka ono to mabe esepelisaka nzambe te me na bolingo ne nzambe wana alingi biso azolimbisa biso butuno alobi soki osali mabe senga bolimbisi tokoza makasi na osenga bolimbisi me tokoyaka pe tosenga nzambe apesa biso makasi wana ezali entre parenthèse na fungwalaki mosusu nakanisa explication bandoto oyo 4 napesi des sortes ya bandoto soki moto azali kobela maladi naye kopesa des sortes ya ndoto naye kopesa so explication ya ndoto mosusu soki moto aza na problème na vie na moto azotraverse problème na vie na ye napesi bino explication naye kopesa so explication ya ndoto soki ozali kolota nyama nyoka wana azali kobima elongi ya moto elongi ekokozala n'importe quelle nyama me wana balakisaki nga nyoka ekokozala nguma ekokozala ngando ekokozala hippopotame ekokozala lion ekokozala nyama moko be chacal ekokozala nyama moko be makaku bien éléphant bien nyama moko bo na kati wana moni eloko na kokoya kotakio na kati na ndoto telema na ba prière nyonso tu esukaka na kati na mabondeli nyonso tu mpona kovaincre nyoto na se na moi kaka système ya prière kisi na biso ezali kaka prière kisi na biso po to réussir na kati na bandoto na bitumba nyoto na se na moi eza prière ngai nazoloba na bino vi na ngai liboso na nzambe koma polele koma mutakala nzambe azolakisa ngai minene nzambe azolakisa ngai minene yango nazosenga bino bana nzambe bokangama na nzambe wana o bato balobaka nzambe na Israël nzambe soki naza nzambe ya bakongolo te bazokosa bino nzambe ya baisrael nzambe na Bible nzambe na Abraham nzambe na Isaac nzambe na Jacob azali nzambe na bino bakongole azali nzambe na yo azali nzambe na ngai azali tata na biso mutakela mokili bobimba nzambe azali moko na trois formes nzambe tata nzambe saint esprit nzambe mwana mais azali kaka Dieu moko ye mutakela univers mobimba ye mutakela apesaka opema azali tata na yo na kanisa na suki apona bandoto na lingi kobakisa sumwa parte moke pona babilamba tolataka wana na kanisa elekanaki na ba 2014 bien 2013 soki na bosani te na butu moko mosusu na lali nazali komona bameminga na magasin ngo nakotaki te liboso ya magasin ezali ba magasin oyo bakombo ba bilamba bino minene bolataka bosombaka wana bilamba oyo soki bakombo minene bilamba boye bakombo minene bakombo penda minene bakasha minene oyo boyeba soki ba Versace na bino bolataka soki banene bilamba nyonso tout eza bilamba kolata na onga pe na lati bandeko na ngai
te ba kosenga makila na nzambe na biloko noto ali kosomba ya kolia na biloko noto ali kosomba ya kolata ezala bambongo bazofuta biso na misala na kati na ba compte bancaire soko zimbongo na to senga toujours makila na nzambe e purifiamo Satan azali kosimba partout même bilamba bato bali kotonga bali kotia ba milimo mabe na kati surtout ba bilamba na bino ba komba mine bato balataka bilamba ba komba mine na kangi parenthèse na lali na butu nazo tambola na eboso ya magasin siko bato bazokota kuna na bana na bango na basi na moni couple moko koti kuna le bakotaki na kata magasin wana makanisi na bango zalaki bien makanisi bazalo kanisa normal eti bato nyonso tu bakoti ngasi ko na koti te na tikali libanda mais liboso magasin ngo zaki pe na ba sécurité ba garde o bakingela liboso ba magasin siko le bato ngo bakoti soki okoko somba bilamba na kuna na kati le rokobima mentalité na yo changer na ndenge ni ba bebisi mentalité na yo bakangi mayele na yo bakangi mayele na kati na molimo e banda kozala yo kaka nini kozonga ka kokenda ko be ko gaspiller mbongo na kati na magasin wana kozonga ka kokenda ko gaspiller mbongo na kati na magasin wana bilamba ya kombo bilamba nzoka te bazali kozwa mayele na bino yo moko okei kuna komitika kozwa mayele na bino na mbongo bimisi na motoki na mosala lero zali kosomba ozoko nkende kotika nyonso tu ayo kuna makasi nozali kotika ngo kuna mayele nozali kotika ngo kuna lero kobima ezali neti ba lave makanisi na balongoli makanisi na kibomoto obanda soko kanta malamu te obanda osala susu makambo neti bato noto normal basalaka te babilamba bakombo siko lero na telemi wana liboso na magasin wana nzoka te ba sécurité wana bazalaki bato te me batelemaki bazalaki ba démon lere ba moninga na moni makambo nyonso tu makambo molimo ezali monene nazomona na telemi libanda me nazali komona nyonso to zelekana kuna na kati lere ba remarquer que non ngana moni vérité